Badepute ya FCC Lingomba ya mokonzi ya kala Joseph Kabila basakoli ete baboyi kosangana na misala ya Assemblée nationale pona matali révision ya loi électorale. Didier Boudimbu, ministre hydrocarbures et écolo Congo démocratique, a zwami uto lobby o maboko ma aner et paiwapi bazali koyoka ye. Comité international ya Croix-Rouge et sakoli ete basoda misato ya FARDC bazwamaki o maboko basimba minduki ya M23 mikolo mileki basili kotikama mpe bazali o maboko mabango. Awa na États-Unis, bato baike bakitaki na balabala o mokolo mwa lobby na État ya Michigan pona kolakisa kanda na bango sima yoko polisi ya mondele koboma na masasi moto moyindo ya ekolo Congo.